Bonjour, bonsoir, Nabamure Zinyon Soba Mesana Kolanda, Iran Masiendo qui TV identité à Bundes au maman bino, aye la kabino kakaba histoire vraie. Mais lelo na elibino sango ya pasi pe ya mawa, photo bozali komona ya mama na biso ingénieur Bungidi azali susute. Mama na biso akuti ko kufa na mboka ya Allemagne. Mama na biso atika kibiso na mboka o suite ya maladie. Azali ndeko moko avanda kana kati ya Allemagne te autaki Afrique ayaki na Europe pona kozwa traitement. Yango toye juste pona ko confirmer date ya enterrement na ye mukolo toko kunda ye le 23 tokomi yango wana tanga vraiment na bokebi pe na se adresse ya cimetière ezali. Soko kiti na se adresse okomona numéro ya mosali na Nzambe pasteur Peko na kati ya Allemagne. Pona ba information benga na numéro bakomi pasteur Peko okozwa ndeko na biso papa azawana pona kopesa vraiment ba information mususu pe ba détail okozana nango besoin. Mais ndenge bokota na si ya numéro totie pe iban na biso pona kosenga lisungi. Vike ndeko na biso azali mutu ya Allemagne te autaki na Afrique ayaki kozwa traitement, Nzambalo la décidé kozwa molimo ya mwana na ye toza na mwa difficulté pona kofuta mbongo foto loba yango bongo toza na makokite. Yango toye kosenga epai no mutu kolanda biso tala na se tokomi iban ko hésiter te. O Nzamba ko simba motema na otia ezala 10 euros, 20 euros, 5 euros. C'est la biso Nzambalo la akopambola parce que toza na besoin ya lisungi pona kokunda ndeko oyo. Viki avanda kana mboka oyo te toza vraiment na difficulté pona kofuta bambongo. Yango to sali annonce on ndeko nanga tangango vraiment na bokebi partager yango Nzambalo la akopambola yo. Yesu Masia asala bino bolamu soki pe apesi ngonga tant et monani pourquoi pas adresse ya cimetière ezawana soki ozandeko vandaka na ville wana oza pembeni Yesu Masia apesi tempe santé kitoko yaka tozala bomoko pona kokunda mama na biso. Nzambalo la akanisela ndeko ko partager ko tindela ndeko wana ndenge muteme ko toucher po atia quelque chose Yesu amona yo na libota na mobimba tosungana. Nzambalo la akanisela bino pona ba détail numéro ya mosali na Nzambe ezali wana bakomi pasteur Peko benga ozwa vraiment ba information ndenge tolobaka na source. Nzambalo la amona bino partager ko le Sumasi akanisela yo la na lobby. Bye bye. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zinyon Soba Mesana Kolanda, Iran Masiendo qui TV identité à Bundes au maman bino, aye la kabino kakaba histoire vraie. Mais lelo na elibino sango ya pasi pe ya mawa, photo bozali komona ya mama na biso ingénieur Bungidi azali susute. Mama na biso akuti ko kufa na mboka ya Allemagne. Mama na biso atika kibiso na mboka o suite ya maladie. Azali ndeko moko avanda kana kati ya Allemagne te autaki Afrique ayaki na Europe pona kozwa traitement. Yango toye juste pona ko confirmer date ya enterrement na ye mukolo toko kunda ye le 23 tokomi yango wana tanga vraiment na bokebi pe na se adresse ya cimetière ezali. Soko kiti na se adresse okomona numéro ya mosali na Nzambe pasteur Peko na kati ya Allemagne. Pona ba information benga na numéro bakomi pasteur Peko okozwa ndeko na biso papa azawana pona kopesa vraiment ba information mususu pe ba détail okozana nango besoin. Mais ndenge bokota na si ya numéro totie pe iban na biso pona kosenga lisungi. Vike ndeko na biso azali mutu ya Allemagne te autaki na Afrique ayaki kozwa traitement, Nzambalo la décidé kozwa molimo ya mwana na ye toza na mwa difficulté pona kofuta mbongo foto loba yango bongo toza na makokite. Yango toye kosenga epai no mutu kolanda biso tala na se tokomi iban ko hésiter te. O Nzamba ko simba motema na otia ezala 10 euros, 20 euros, 5 euros. C'est la biso Nzambalo la akopambola parce que toza na besoin ya lisungi pona kokunda ndeko oyo. Viki avanda kana mboka oyo te toza vraiment na difficulté pona kofuta bambongo. Yango to sali annonce on ndeko nanga tangango vraiment na bokebi partager yango Nzambalo la akopambola yo. Yesu Masia asala bino bolamu soki pe apesi ngonga tant et monani pourquoi pas adresse ya cimetière ezawana soki ozandeko vandaka na ville wana oza pembeni Yesu Masia apesi tempe santé kitoko yaka tozala bomoko pona kokunda mama na biso. Nzambalo la akanisela ndeko ko partager ko tindela ndeko wana ndenge muteme ko toucher po atia quelque chose Yesu amona yo na libota na mobimba tosungana. Nzambalo la akanisela bino pona ba détail numéro ya mosali na Nzambe ezali wana bakomi pasteur Peko benga ozwa vraiment ba information ndenge tolobaka na source. Nzambalo la amona bino partager ko le Sumasi akanisela yo la na lobby. Bye bye.